Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango mboka na biso wana ezali mboka oyo changement na yango ekouta na violence te. Changement na ya Congo ekouta te ke yo moto moko outi quelque part oyo bimiseli batu ba pake na kati ya salle pour na kolakisa ete koloba ete soki bosali boye te yo komona na koboma te. Po ete batu oyo balobela Congo batu oyo basala ba mikanda pona makambo mboka na biso Congo pona changement ya Congo bayaka na ndenge ya violence te ndenge yo zali koya na yango ndeko mobali. Tolobaka yango tango nyonso bandeko mingi bakanisaka tozali kosala liseki. Tolobaka yango ete bokemba po ete awa na poto bato mosusu ya makasi ya mokuwa moko bazali me bato wana bapiololaka te balobaka te. Mais mukolo kozala kaka oyo yindi kaka entre bakongolais na bakongolais nde mukolo na bokomona bato wana nde bokomona te boza kokamo me mututu mona kaya vanda kalobaka te nzoka nde makasi boy po babiloko na to vivant yango même na bakini bandeko. Alors ezali teke soko yena mwa sako dona wana to ebite soki pe babiloko nini ezalaki na kati okala ndenge Mama Rosalie alobaki ke bata boy bazala pe na programme après ba réunion ya boyala akeina na ba magasin bandi ko choquer. Elingi koloba te ke soki ndeko congolais auti na Congo ayepo asala réunion na biso ba diaspora ale yo ye obandi kolakisa bango misa bien non il faut que ça bo non bino boyebi te ke biloko bosalaka vraiment tosekaka bino mpona nini bino boyebi te ke bakonzi oyo mpe ya Congo bakokoloba bon bato wana tellement baza koutiliser violence ale to ignore bango baignore mpe bino batie bino à l'écart. Mais ceux qui quand même baza koya auprès na bino. Bon ba quand même nzambe merci pour être baza ko pe ko penser na biso. Bino bo kanisa ezali kanga vraiment obligatoire. Pour être ba conduire na Congo ba pensaka na bino. Na tangu ya deuxième république. Mu colonie ni yo bino mo sibo mona. Mo butu atindi délégation na ye. Ba ye na poto po ba ya ko se justifier. Ba ya ko pesa compte rendu ya makambo ndenge zoleka na Congo. Bino ba éviter que tango deuxième république ba ignoranga complètement ba diaspora congolaise. On ndenge to yebisa bino ete ba komaka même okomona ba luka groupe ba ngwandi batindi bango na poto ba yeba bwaki ngunda baza kotala banani baza koloba makambo ya mabe pona mobutu. To yebi yango nyonso. Bo yebi batu boni bakufa. Ezali pasi pe mawa. Bande ko ba bolingo siko to kokota na sujet na biso ya mibale. Bandeko babolingo bino moko bo wuti komona ndenge nini nouvelle moko ezali ko circuler oyo ete balobi ete ba belge ba kozongisa 60 congolais oyo makambu na bango ezali normal te ba kozongisa bango. Bandeko babolingo to mekaki pe ko sala mwa ba enquête ko benga mwa bato na biso bazali pe na niveau ya Belgique. Et donc, comme il sait qu'il y a bandeko na bato oyo bakozongisa na 60 wana ezali pe na bato oyo basala ki makelele na kombo ya non Joseph Kabila dégage baninto bakanisa ki ete yango nde ko bendela bango solution. Bandeko babolingo mikolele kaki to betela kabino ba masolo moko na oyo Italie ndenge nini ba congolais situation na bango ezali mobulu pona makambo etali mikanda to badok. Bato mosusu tango biso tolobaka makambo bandeko bazwaka yango lokola liseki. Bakanisaka ete bato wana baza bato ya makelele. Mais makambo biso tolobaka elekaka mikolo te nsima na yango komona boye komona effet. Tandis que bato bino bolandaka tango bango bayebisaka bino makambo après si ma mikolo boye komona ete makambo bango balobaki eza lokuta. Bandeko toyebisaka bino tolobaki ete ba congolais nyonso to azali na poto o nyonso azali kovimbisa mapeka alobi ete non ndenge na koti na clique ya musala ya ba combattant eke na kozwa dok ndeko toyebisaki bino ete histoire ya makambo etali dok na oyo oke na ye na makambo ba combattant Kabila dégage ba makambo belé toyebisaki bino ke ndeko ba histoire ya makambo ya dok bobo sana
à moins que oye na problème na yo en dehors ya makambo oyo ya ba combattant et puis makambo na yo ezala peza na nzela moko ya bien ndenga spécial wana ndeta msoko ko zwela ngodok mais soko yenga ka ngulu ngulu mouvement ba combattant côté ngulu ngulu ndeko on ndenge balobaka ete o timoli libulu ya propre piège na yo moko bandeko tolobaki yango bien. On a poto basigné qui mikanda depuis janvier mais bato mingi bazali ya kolala tango to yebisaka bino ke radio Zoomel 1000 tozali radio oyo ya simanda kute ainsi ka oyo biso tozwaka ba information ba radio mingi ba site internet mingi ya ba kongolo bazali mingi bazali kaka wana azali kaka mo information jimebo wera boy kuna basali boy bino tala to yebisaki bino bokanisa te ke bato bazwaka ba image na Congo bato bazwaka ba image ndenge bino botambolaka na poto baza ko filmer bino pe baza ko protéger bango nde bazali na ba information ya solo bandeko to yebisaki bino ke côté ya masolo ya kati côté ya masolo oyo bazali ya CC ba site mingi internet esika biso bato ya Zoomel 1000 tozali esika tokota ke esika tokaka ba nouvelle bango bakokaka kokota te o wana nde danzo koyebisa bino ezali vérité. Tango toyebisaki bino likambo wana ya tolobi ete mikolo oyo bokeba dok eza te makambo eza te loko moko eza te mpona bakongole mingi balobaki bato wana baza koloba kaka bayebi nini me bato ya mitema bato oyo baza kocomprendre ebele bakomelaki biso toexplike bango situation yango mon cher tala mes chers amis tala boye bato mosusu bacomprendre me bato mosusu balobi bolanda bato wana te me lelo ndenge tozali koloba babelge basi babandi Belge basi bandi oyo zomona eke ba louer avion mobimba oyo kozongisa 60 congolais na Congo Belge basi bandi et ba français pe ba préparer ya bango ba anglais pe ba préparer ya bango ba allemand pe kalate tango tozo ko yebisa bino bandeko bo fungola matoyi lokola bo pesa la biso ba titre ya ki bato ya maboma bolobi ke bato wana bolanda bango te bato ya maboma mais siko to sengi na bino bo fungola ba matoyi boyo kata mwa liloba ya bato ya maboma ya radio Zoomel 1000 ndeko congolais yo moto ozali awa na poto soko yebi te ndeko na yo ayesika eba kokotisa ye na makambo oyo ya mouvement ya bakombata te sino te o ndenge balobaka te akozonga maboko pamba soki ozali na likambo aye na poto ndeko bwakisa ye na ndenge ya likambo na ye moko personnel kokotisa ye na makati ya makambo ya bakombata te bandeko tozali koloba yango mais tala biso toza mitema mabe te bandeko congolais makambo naza koyebisa binoko na janvier tango bapapier wana esinyamaki balobi bien balobi boye mpona badega nyonso tu oyo bacongolais bazali kosala na kititre yake bacombattant mpo baenregistraki deja bamakambo nyonso naza koyebisa bino bamakambo bofungola matoyi mpo ete bino bokanisaka ke ngai papa Roger na muta liboma mais boka makambo ya muta liboma un jour nde bokoya koyeba ke eloko nini ngai papa Roger nazali koyebisa bino toza mitema mabe te mais tolingi bacongolais mingi mais bacongolais mingi nde baza kokanisaka ke toza banguna boyoka balobi boye lokola bacombattant nyonso tu na poto bacongolais oyo bazali koloba ete soi-disant bacombattant bacombattant lokola badega oyo nyonso bazali kosala mingi baza koyeba te ke baparlementaire na kati ya union européenne bazwaki déjà barapport nyonso oke mpe na gouvernement belge bazwaki oke mpe yakoya bafrançais bazwaki baallemand kutu na parlons pas donc baanglais bazwaki donc rapport wana réunion wana esalamaki na mois de janvier congolais nyonso to babengi yo combattant ndeko mukanda bosana oyo deja ezali linzaka basigné mpe batie caché makambo naza koloba yango soki naza na kobima moto ya lokuta mokili ewolola ngai décision nga naza koyebisa bino ntango bazwaki décision wana bazwi kopie ya décision mosusu batindi yango na Genève na haut commissariat pour les réfugiés bofungola matoyi bino bato bozali koyeba te bapesi bakatégorie
ndenge ezali wana bino ba combattant baza ko considérer bino ba escroc bato oyo bozali koya mpona kosala violence na ba congolais mpe na bana ya mboka esika bino bokomeli boyoka rapport oyo bango bapesaki yango wana mpe balobi congolais nyonso tu oyo azali koya ana makambo makelele ya makambo ono ayeno combattant boyeboye basi bayebisi bato ya Genève kuna nao balobi ke bato wana baza ba vrai réfugié te baza ba vrai bato oyo te baye na ndenge ya refuge politique mais baye bato moko oyo ke baye kotala ke parmi bato wana 80% ya bato oyo bayaka déjà poto kala avant kutu Kabila azwa bokonzi alors bato wana baza ko écarter bango déjà mais na kokota na kati na mozindo penza te meloko na yebisi bino ba peuple congolais soko ozali na ndeko na yo oyebi ete ndeko na yo wana aza kowuta Congo azali koya ndeko bwakisa ye ngunda na ndenge ya problème na ye oyo ya yeli soko osali erreur obwakisi ye ngunda na kati na makambo ba combattant esili o ndenge balobaka ete okozonga maboko pamba bato mingi ndenge bazali ona baza koyeba te ke ba dossier na bango déjà basi ba classé yango bazali na ba liste ya ba détente oyo kozala kaka mokolo bakobanda ko interpeller bango bandeko bokomona mboka yango toza koyeso ndeko tika bakotisaka yo te na kati ya ba influence koya kaka liboso ya kamera mpona esengo Kabila boye oza tala oza kofinga na yo bakonzi ya Congo oui c'est bien mais ntango ekokoma ete décision oyo ndenge bazingo basi bazwi ebatia na vie ozonga omoni teke place wana kozala neti soso babwaki na kati ya mai ya moto tozali koyebisa bino ni ngbanda ni combattant moko aza na pouvoir likolo ya badécision wana oyo bazwaki badécision wana esinyamaki na mois de janvier po ete bato nde bakomi na lokuta boyebisaka bapeuple congolais vérité ntango mosusu bamisusu ndenge bazali wana balider na bino mingi bayebi déjà badécision na ndenge sekweyaki mais baza kolinga koyebisa bino te yango tolobi bandeko bino bato bozali koloba ete no bato oyo tolite mpo na bango baza kosala neti mpo bautilize bino mais na makambo ezali ya vérité mpo bayebisa bino bazali kolinga koyebisa bino te baza na kaka mpona kosombisa bino bakarte bandeko bosomba bakarte bandeko bosala boye mais makambo ya solosolo bazali kolinga koyebisa bino te pourquoi alors bolingo yango ya bino bozali koloba ete bolingo ya bakongolais ezali wapi bomoni ndenge baza koutilize bino baza kosombisa bino bakarte pour ye mais bayebi ke décision esekui décision ya oyo balobaka ete oyo kabamba na likambo esi ekweyaki mpe dossier ezali déjà close ezali clos mais bato oyo balingi jamais koyebisa bino vérité toyebisi bino boye bandeko ata bolingaka biso bajournaliste ya radio Zoumel Milte mais bobwakaka mwa litoi boyokaka mwa moke oyo tozali koloba ntango mosusu ekosunga bino mpo balobaka ete moto aliboma mpe akoki koloba mwa likambo moto aza normal ayoki alobi mais moto wana aza liboma likambo alobi na vie normale esalamaka wana yo moko koma okanisi olobi yango nzambe moto alobi na kati ya moto aliboma obie ndenge nini yango tolobi ete na monde oyo ndenge nzambe asala yango na ndenge ete biso nyonso il faut to se compléter mais oyo akokanisa ete biso bato ya Zoumel Milte tozali kosakana nde bokomona ete un jour bokoloba bato wana bazalaki koloba vérité déjà na Belgique ese bandi 60 personnes oyo déjà basi babongiseli bango bazweli bango kutu avion ya mobimba oyo déjà bakozongisa bango ebandi malembe bokomona ndenge makambo wana ekobanda kotambola malembe na basuède kuna kutu ou bien na basuède na banorvège bamakambo wana mpe ekozwa ampleur kala te po ete boza bato moko boza kolala bino boza kokanisaki bato nde baza koyebisa bino vérité mais toza koloba ete eloko eza te bandeko mama Rosalie nazongiseli yo maloba